Papa a senté mwasi ya mwana. Ndekomoko alanda kabiso, alanda nouvelle tendance. Tam pas commenter comme on est Cédric. Papa na bango asalaka ba fani na selembao. Papa na banga salaka. Azano ba soixantaine d'années pour ye Cédric aza 30 ans juste. Papa a senté mwasi ya mwana. Neti yo. Papa César a senté mwasi na. Lo moni boboti mwana. Tala trouble moko ya kosakana teke. Maman ya Cédric. Trouble pe les choses. Papa a senté mwasi ya mwana. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La nostalgie revient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous nous suivez partout dans le monde. Merci de nous faire confiance sur nos chaînes. Ici, la nouvelle tendance télévision ainsi qu'à Josué Lokamba télévision. Merci à vous, merci également à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Gédéon Loawe derrière nos caméras. Merci à Josué, merci également à Corneille ainsi qu'à celui que j'appelle le professeur. Lui, il nous enseigne la réalisation, Jordan Panzou, et sans oublier à Joyce Lokamba. Merci à vous tous, vous nous suivez partout dans le monde. Vous nous faites confiance et nous ne cesserons jamais de faire de notre mieux pour vous rendre heureux partout où vous nous suivez et de vous édifier aussi. Parce qu'avec nos serviteurs de Dieu ici, nous essayons de faire mieux ce bon boulot. Merci à vous tous. Voilà, merci également à tous mes partenaires. Merci à Jessica Longonia depuis Canada ainsi qu'à sa fondation Action Rap. Et merci à la fondation Villa de Maman Emily Maïnga, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens, ainsi qu'à SKS. Merci à vous tous, partout dans le monde. Aristote Kitambala Aristote, depuis Paris, Napesio Mote et Belé, place aux alliés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça fait un peu un temps, il s'est un peu tu devant le Barabongo. Alors, beaucoup de déplacements, après Kozonganaye, beaucoup de séminaires et tout. Lui, c'est le prophète, l'évangéliste, je suis le Kambakoun, l'évêque. Parce que dernière émission où on a eu à parler sur les évêques, tout aussi même chapeau, tout aussi même modèle. Alors, on allait, le lot aussi, mon côté, l'autre zone, la bande de Kobo Sunganga. Bande de Kobo Sunganga, il y a un thème na biso, et puis, rubrique la ngom sous Ezoya, bon, la ngom mingi côté à je suis le Kamba télévision. Et la culture infomonde sûrement. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Lui, c'est l'évangéliste Josué Lokamba. Mesdames et messieurs, on va parler sur Bandekobo Sunganga. C'est notre thème. Ça touche également parce que ce sont des histoires vraies. Alors, où et aussi on a suspense parce qu'il y a tellement de Christian rap. Comment développer ce genre de questions, de points d'interrogation. Ça a tellement ébélé dans le thème où il y a Bandekobo Sunganga. Il est avec moi sur ce plateau, l'homme de Dieu, l'évêque. Je suis Lokamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour journaliste. C'est une provocation de m'appeler évêque. Oh, je ne le suis pas. Ah voilà. Comme est-ce que émirant évêque? Mi pesa ba grade, na ba pape, na ba archipape, na ba évêque, na bishop, na ba tout ba mi pesa. Mais que veut dire évêque? Évêque c'est un ancien. Pasteur à l'évêque. Évangéliste à l'évêque. Mais consultez la Bible. Évêque, c'est un ancien. On peut désirer la tâche d'être évêque. Au cause de mon dimi, conduite n'est pas bien. Ou aspirer aux l'évêque. Total conduite n'a pas. To vérifier na libanda l'église, c'est-à-dire hein, la famille et tout, na quartier. Aux gens la conduite bien. Na église, aux gens la conduite bien. N'est to peut se charger évêque. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Les lois commis pour nous à l'évêque. Donc, ce comme évêque, c'est que vous avez le pasteur, le bagnon, surtout, ainsi de suite. C'est faux et archi faux. Ça, c'est pas biblique là, ce système. Ah voilà. On a égaré.
les antichrists. Bato ba évêque. Bato bakaba juif banini tout banini balingi ba biloko wana ba grade wana. Et ils sont trop charnels. Ah oui. C'est comme aujourd'hui. Les prophètes des nations, ils ont kala, l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, le prophète né de l'Église. Dieu a établi dans son Église, premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Bon, si vous avez un prophète des nations, donc, ils ont un Ancien Testament. Donc, le prophète des nations, non, les prophètes de l'Église. On comprend. Ils ont été au Sakoli pour Mokonzamboka, au Sakoli pour Namboka, et aucun prophète des nations. Non, non. Ok, pour au Sakoli, il aucun prophète des nations. Il y a plusieurs personnes qui sont égarées. Et voilà, bon, je ne suis pas là, je suis venu tourner mon émission. Et je ne suis pas votre ennemi parce que Nassine Alobian, Galates chapitre 4, verset 16. Ah bon, ah bon, quand on va verser. Elle a une question, tout une question aux agents journalistes. Il y a également le prophète de la nation. Tala, Oyebi, un ancien ou un évêque, on peut aspirer. To bondeli pona yo oza soumis na pasteur na yo c'est ça ako ko longola pe yo ba ko longola mais be va kelelo ko longola ndenge ba longoli de do kamba bon wana botoli CRC ndenge ba longoli e basali ba ko pe ko longola pe ba longoli e ba ko pe ko longola évêque pe yo ba ni tout voilà ah je va pas faire ça za kakenza oh kasi ba ko longola ba parce que eza titre yo ba tie yo ba ko pe ko longola ba tie yo so ba tienga nabi kenga na za évêque ce botienga il faut vérifier nga na za no muta shosho hein siko yo que ça va combien siko botienga évêque ça va combien au betinga bolite na fentale na déclassé yo siko na se sauver dans légitime défense nga siko on a kutana ba kuluna 4 kuluna nga noti 5h na oti église veillée na comme le ça portail na sonné na arrêter na ba milenga na ba machette. Yo, pesa sac. Yo, no boma yo. Aya ko mapemi na fente. Bolite na sternum par terre na zui. Licheta le bona msuba bakim. Na kanga tina ine na mabanga. Na la police. Oui, à ça 4 jours. Motoya commissaire zate. Après sa adresse baki pa na bango, papa na bango abela mutu. Aza fou. Aïe, wana. Maman akimandako. Donc si nga mo na ye na teye na feti $20 na retirer dossier. Ba bimisi na ye neti na église na teye et tout ça. Voilà. Alors, bon, si vous avez un évêque. Non, ça va la joie, ici. Yo, on peut tellement passer aussi. Oui, bien. Capona Baloba, n'a pas touché ou un dédiété. Donc là, je ne peux pas. Ok. Vous comprenez, hein? Voilà. N'a pas touché, je suis bien éduqué. Donc, Moussa Nzambe, je le respecte. Mais ce qui est à la raquette, Nzamba fait sa ordre. Il y a des faux prophètes, des mankionistes, ils ont limité, ils ont la wap. Ah! Nanga kana sabino ba journaliste na eu toqué prophète boy agafé na epena abimi boudé donc dans quelle musique vous comprenez et dans quelle musique ka ba il pone à déplacer banga ba aussi vite fait question mo ka poto to lo la bon siko OK so neti moko pena o yo mo pena bi ke neti moko o bi da ke moko so ke nta ba pesi ordre yemu tel boso ko beta na oui natanga ndeko opération nzamba fungoli bela habite mwana nga ye wana oyazo ko sabato ye wana ndio na obeta ah yeah na bega izai donc na obeta ke na déclasser mbanga pe na buki likolo ara munene munene ezabatu mibalete OK makasi nzambe ne mutapesaka ah ouais mutu musakoza munene me amani makasi te mutu musaza mukeme aza konzo ya osakana te oui maître na biso maître living amona matete ah père son âme maître living ah maître na aza mukie lokola yo mais mulai aza na paquete mais c'est très dangereux so no bina beta lisolo na okamwa ndenge ni Mobutu azwaki pona ke abando forum ba DSP parce que a déclassé ba nini ndenge osaka batinda DGP okanga a beti bango nyonso wow donc c'est un démon. Même ses amis maîtres. À quoi bouka ah voilà. Nzamba zalokum. Est-ce que nakolo toyoka ke ozaka parmi bato fait ba comme inspecteur général na ni. Hein? Tout le monde s'appelle général.
Il y a Roland de la Église, inspecteur général. Ah bon, bah nous m'avons d'abord nani. Tant que vous nommé Papa Sonic. Ah oui, tant que vous nommé, nous avons nommé Nazalaki président il y a Funa Mobimba, la 7 communes où on a dirigé. Et puis projet Pézalaki. Na bombi makamso souvent voilà. Na bimisa. So na raisonner que ce qu'on fait na place voilà la terre là. L'église est bien quand même. Bon, nga na ko s'attaquer na l'église té. Na ba pasteur. Parce que pasteur muto ka l'église, yo so s'attaquer na l'église, ça le côté. Oya ka l'église za pasteur. L'année la gande. Nga la ndane pasteur. Merci beaucoup alors tozonga na bande ko busunga ngai. Thème na biso ngwana. Tozonga na mwana mwasi abele liboma parce que yango ndeto tika oyo apôtre soit disant bakosela soit disant gros ça comme bakosela kai makamu ya zemi apo 6 mois alors apamela mwana na kendaka abelaka liboma suite sango ezaki ndeni. Ah, merci beaucoup. Nabi que nasala ki musalo esengeli nasala étant que pacificateur, étant que ambassadeur à Christ, étant que partisan de la paix. Na kaneti e pa na mwasi na ye to sololi na convaincre ye. Na pas pasteur to sololi réconciliation ya papa pasteur apôtre na mwasi et salami maman azongi ndako. Ah maman azongi. Mon pasteur a futaki mo ba mande quoi abondeli mwasi na ye asomele super. Wow. Na moi quelque chose tout abozaka mwasi na ngai nabi ke ezali baku et tout bon. Nde mwasi azongi ndako. Alors na ye po na solution na pasteur po na Fiana, c'est bon, sikoyo qui me koti, mais ce qui vous permettre de retirer malobanayo et pas à moi na moi si pour na to bon de la pone obi comme na bon de la pone était bon ata bon de la pone était mais nga na ko bon de la pone mais na 5 ka au retirer parce que Bible lobby par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Proverbe chapitre 18 verset 21. Voilà, 1 Proverbe 18 21. Proverbe chapitre 18 verset 21. Verset 21. Ah. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ok. Babi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, naliwa, nalobi que ça na pouvoir ya malobana biso. Alors, Sengeli pasteur retiré malobana ye. Afin que biso to sala musala. Mais alobi jamais. Donc il était catégorique. Mais pourquoi musala nzambe? Yo Sengeli yo limbisa za mpate. Ata biki aye azongit ni te mais à cause de la takotabi pas question. Proverbe chapitre 26 verset 2. Proverbe chapitre 26 verset 2. Voilà. 26 verset 2. Comme l'oiseau s'échappe. Lokola ndeke azali ko s'échapper. Comme l'hirondelle s'envole. Lokola hirondelle azali ko pumbwa. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Malédiction o ezangi cause ezan effet. Mais siko oyo ya mwana oyo ezali avec cause. Siko soki malédiction ezan avec cause, il y a une prière à faire. Soki te ekosimbate. OK. L'apôtre a refusé catégoriquement. Pourquoi okozala ko kanga motema boye tandis que nzamba bito limbisa même nos ennemis. Oui, priez pour vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissez, faites du bien à ceux qui vous maltraitent ainsi de suite. Papa, en tout cas, moi na wana abomi ngai. Ngai bon, abomi o mais tala foyer zongi. Ndenge moko pa bi siko église ekufi. Quitte ezate, nyoso tout ekei, ba instrument tout, on a tout pillé. Église ekufi siko na banani, siko il faut na bandela à zéro. Ngai bon, bien sûr menzamba zana yobi ye atika la bon. En tout cas, n'insiste pas sur ça. Ngai bon, merci beaucoup. Nanake. Voilà, c'est comme ça que je suis parti pour na sala mosala na ngai. Natangi. Tozongi. Sikoyo. Hein? Totanga ni. Genèse chapitre 49. OK. Pour na sala ba verset mingité puisque ils n'ont été yaté. Voilà. Banana verset 2. Genèse chapitre 49 verset 2. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. OK. Ribin, toi. Ribin, yo. Mon premier-né. Mwana nanga liboso. Ma force et nguya la nanga prémisse de ma vigueur. Yo zali mwana nanga liboso ya nguya. Supérieur en dignité. Yo zana bokonzi likolo, na bokonzi na nguya likolo. Voilà. Ah oui.
Un petit comme les un eaux. petit comme les eaux, tu n'auras pas les prééminences. Oh, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Oyoki? Osuye mbeto na ngai omateli yango. Akosuye mbeto a papa eza ndenge nini? Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Banda na verset 21. Voilà. À 20, oui, banda na verset 21. Genèse chapitre 35, banda na 21. 1 à 23. 21 à 23. Voilà, je lis le nom du Seigneur. Amen. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Ouais, yoka. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, tango Israël bande ko fanda na bisika wana, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Le ba yindi et baby. Et Israël a pris. Mais Israël salin ayoki yango. Les fils de Jacob étaient Sukatawana. Wow. Ndengo zaliboy. Deuxième bureau ya tata na yo. Mina likanga baba. Yo ki ko coucher na ezate ke ni babota pe. Azape na ndaku. Mais aza maman. Aza maman. Mais Ruben ake ko coucher na ye. E bandaki ndenge nini? Pas coucher. Yango moni eza toli makasi et pas na ba maman na ba sœur. Ah oui hein. Soki moni maman lingi ba gemingi na ba na ba nini. Bah, j'ai des mains, j'ai des pieds, ni ne tourne pas dans mes balais, ainsi de suite. Ça l'entation dans motion là. Gangele, pas mais les ongles et puis pas mais la moine, les ongles. Et c'est anormal. Même Aza, Bazabandeko, Bako Zalaba, j'ai un autre côté. Parce que ça a une force d'attraction. Oui, oui. Oh, mais quelle faiblesse! Ti webi ki oyo mwana ya mobali nanga, webi ki oyo mama nanga. Mais ake ba coucher na ye. Israël a yoki yango. Au monde de la kele mabe. Deutéronome chapitre 33. Pour à toi avancer vite. Voilà. Deutéronome chapitre 33. Ah, Nzambe oh. Le ban Nzamba ça bien. Nzamba ça bien. Ah oui oui. Deutéronome chapitre 33 verset 6. Nasuka kawan. Banda 5 à 6. 5. Il était roi en Israël. Ouais. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Oui. Que Ruben vive et qu'il meure point. À vivre à Koufate. Que ces hommes soient nombreux. Oyoki? Parce que Ruben est un productif na eloko na sali malédiction l'atakaye jusqu'à ce que Moïse aille kolongola parce que papa Jacob a koufa atika malédiction. Nde Moïse habite boezaliwa. Ezaliwa mon tika la beauté. Eh Yesu, qu'Israël vive. Amen. Akoufate kolo, à vivre. Na batuna na bana ne bazala pe ba ire. Oui. Ba vivre pe via bien Zambé. Malgré ma vie. Malgré ma be asala. Jean chapitre 20 verset 23. Na kangi Bible pour ba verset zo ebele, donc ité to consommer temps parce Jean que chapitre 20 verset 23. 20 verset 23. Ah. Je le nom du Seigneur. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez car ils seront pardonnés. Car ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Pouvoir, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, serviteur, ils ont pouvoir. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'Élie. Il faut la Élie. Ozala ouin ndio ko longola ngo soki te o longola ngo te ya omoni Moïse comme il était Élie il était ouin ndia longola ki malédiction mais soki te elongwa te ata o bodé le côté retraite rien hein on comprend ngana mikumicité pardon mais Jésus-Christ m'a ouin. Je me souviens ce jour-là quand j'ai refusé de servir le Seigneur et après biminga ya watala ainsi de suite dans l'hôpital moi va passer les athées pour épaiser nos formes te ba pesanga ba kisi kaka ya ba calmant ti moi te tala mbange déformé comme il alors tellement douleur l'équipe ba komelinga ba anti-inflammatoire nani tutu ba ya tonga ba pesinga na hôpital et puis na zongi na ndako na musu ba komelinga mais rien ici mbate na sombi ba valium ndenge ba lobaki pona zata pongi pona mela 2 na meli 2 rien. Allez, n'a vu 5, n'a meli. Rien. N'a vu 10 volumes, n'a meli. Et l'autre côté, c'est comme ça. Et l'autre côté, et ça, les l'autre côté, dans autres.
Oh, ngai ta unazalaki même na païen. Si on a melika verre moko kaka ya ya masanga, ya bière. On dit un verre. Si on a meli na langue. Depuis l'alcool est simba. Ngana masanga simba te bandaka bumoni. Wow. Pe so nde na langue yana après mutu ekobeta nga na ndenge moko impossible. Ngana tikaka masanga nazana nga mopagana. Okay. Alors nde nini awa ndenge na zo continuer koloba na meli 10 volumes rien. Donc na moni liwa. Donc na komi ke na oka déjà ke na souvienté. Un jour, j'étais encore dehors. Kaka na les jours suivants. Nazalaki libanda nazoko kolela puisqu'il n'y a pas moyen même de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas c'est l'équipe. Batuyo so balali ngamoko libanda na pavement. Paf, yesu abimeli ngai. Physiquement, auto nanga okufa. Na osalela ngai olingi nini? Wana choix izate. Nabi te nakufa te na ina salela. Afukama. A wendre ngai. Pe azul loboko abakisinga lisusu likolo. Dengi kaka zo tianga loboko. Mama. Lokola ba brancher nga na courant électrique. Na gangi ba mo lokwa courir kotika na zoto na ganya. Pe a disparaître. Bato balamuka bakanisa soki problème nini? Nini? Na olenga lobité eloko te. Oh, nini o kanyo lobité eloko te. Nde na Zimbabwe douleur ezate et limwe balmoka ekiti eloko pété ekiti etika ka moi cicatrice muke awa sotali OK awa yango voilà ezala yango. Donc voilà, c'est ça. Bon, yango na zongi ke o posala eloko wana ke malédiction avec cause. OK, olongola. Sans cause, ils ont un problème, ils ont la facilité au long. Mais avec cause, il y a des prières à faire. OK. Donc, on a déjà na bongamaki, na salaki prière wana. Et si nde na isi ko pa na sœur, na famille, ba yene wana. Na posé question, à répondre à travers. Na posé sur deuxième question. Kasi azaka ndenga zali boma, mutaka tabila motika tout musuku na kende donc tokutie mutakala. Mutakala amatina véranda moyena loba ezate. Voilà, vous comprendre ce qui moi ça comme un niveau là et puis jeune fille c'est pas facile vraiment. Parce que maman papa bimaki nan de combat tika na maman ko kite maman ya kanga kangeli puta pou atindiki maman et scandale ne bana ya venir ba ye ba maîtriser nde ba ye ko latisa wana tour mususu bon tant on a ke nakuta ki avandi to sololi à répondre ngai nga poser question mususu ya répondre ndenge mususu donc mutu salate après na sala prière na biwa zonga mutu esprit zonga to solola ainsi de suite après na oui que za musiki kitoko aseki na biwa za musiki kitoko makasi. Mais une chose, na ngena biso likambo moko et c'est pédissant. Namoni à s'intéresser na ngai. Na biwa ça va. Dès na poser question à répondre là bien. Après no beske oui que ba événement ñu so eleki nzamba limbisio. Limbisio nga ngabi oui, nzamba limbisio. To sololi après no bi fukama na bonde la pona. Na beske oui Yesu. Oui Yesu, oui na Yesu. OK. Oza servante na yo oui na za servante na. Bon, na obonde la pona yo. Obi kapo zongela ko sa nzamba oui ça va. Fukami na bonde liti esili neti jenga bo sala semence na bino. Ande bazu $200 ba pesinga. La prière en faut semence. Ah oui, il faut semence. Ah ouais. C'est très important. Ba pesinga esili. Donc liboma esili. Et kaneti bongo esili. Sikoyo na yo benga apôtre. Et après quelques jours na benga apôtre en tout cas mpate na yo abiki. Abi yo kende kuna ba mpate na yo. Italite. Ngabite un toma ko silikate. Un toma ko silikate à carte téléphone. Bon, na comprendre. A se fait la quitter ndenge abika mais Nzambe abikisie azongi normal. Wow. Voilà. Na benga ki pe susu to sololi na ye normal. OK. Ce peut bolingi numéro na ye. Ya moi bon azongi normal. Maintenant la bando église té. Bon, il faut que église mususu puisque on a déjà c'est kufa. Voilà. Ce qui église peut-être na ko ya na ye, na ko benga ya na mema
On est Topé. un problème de n'a pas de Te. aux yeux les sous donc. Bon, où église Moro dans le quartier, où il y a bien, eh. on a orienté, voilà, c'est ça. Voilà. Donc solution zone. Solution zone. Voilà. Bandeko bosunganga sikoyo il y a histoire ya lelo. Parce qu'on est à continuité ya oyo parce que tikaki. Nini ya lelo sikoyo. Ndeko soki bomoni na lekaki te parce que na zwaki nano problème te na bengaki nga te. Ngai so ina leki na oleka likambo oyo bato ba bengi ngai. Loko ele lekaki te to suka ikana problème wana oyo lekaki wana. Donc to sala émission normale il y a prière prédication. Voilà. Alors il y a presque une semaine. Donc lelo eza lundi. La semaine passée quoi? La semaine passée, ezalaki jeudi. Jeudi, vendredi, la semaine passée, oui. On a quelqu'un deux fois. Ok. On a jeudi, on a vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndekomoko alandaka biso, alanda nouvelle tendance, alandaka PES TV, alandaka Je suis le Kamba TV. Mais assemble l'année. Ezaka alandi émission, ici il y a CPLI et tout et voilà. Tant que je pas commenté, comme on est Cédric. Cédric est comme nini so ikake ça ce qui nini oh bon lokolo bina bumba kombo et amboka to bombi to bombi merci alors a commenta kapé ba émission et tout sikoyo ye atangi amona liboso sikoyo atangi ti asuki na gradué mais papa a moi négligence papa na bango asalaka ba fani na selembao. Papa na banga salaka. Azano ba 60 d'années. Bon, ye Cédric aza 30 ans juste. OK. Bon, sikoyo tango ake à Mati Université, bon négligence à papa, bani tout ndé asuki na gradué. Bon. Assisi gradué. Assisi gradué mais moi continue licence exate pour papa. Mais papa mon soleza. Et asi maman mo so pas somba lupango ne bien. Atonga bien, ba locataire na bango en tout cas baza bien. Voilà. Il y a gravité mais papa simba kambo. Oui. Et puis Yemoko Cédric na ndenge na ake na INPP ndé asali qui ajustage et après ajusté ndé moi car na Silembao ko sala ba porte banini ba portail ya ndako banini ba fenêtre banini ba biloka bongo mais moi mike OK mais makasi ya makasi te bon loka mona mbali nyonso moi bok mais amela moi bangi to cela c'est clair. Moi mon choro abeta kanae mais moi petit chéri a lingi ndi a senté. OK. A senté fi yango azalaki na 20 ans. Parce que basali 3 ans. C'est que ya zali na 27 ans. Tanga sentaki. Fi azali na 20 ans. Fi suka azali na 23 ans. Ye Cédric a conquis 30 ans. OK. Tant ba a senté ndi ba ye kotika comme ndenge sala makaba yetika mwasi epa na bango. Lokola ye pas na chambre na ye nani ni epa na bango. Bon. Azume moi si nature. Les azume moi sati. Ti aboti mwana mbali. Ati kombo Jos. Alors nini mwana sikoyo? Je sais comment mwana. Siko mwana za na 3 ans. Mwana ni mbali. Et ça li que avant tant mwana botami après ba une année ndé ake 5 facture. Asali prédote à 5 facture. Bon. Azana facture. Nano honorer ngote. Nano pas bano soma biloko te. Bon, nano possibilité et mon année noté. Bon, à Monique awa, moi ya marché eftimbaté pour bazaba yombi. OK. Et voilà. Ndé sali que a voyager pas na papa leki azana mwanda, papa leki naï. Ake, bon, on raconter les camboyo. Ba olandanga na famille ba olandanga. Ndé ake mwanda et pas na papa leki. Kuna asali 4 mois. Ndé papa li quand même à soutenir hier pas fungola activité ni kuna ya qui ajuster moi garage 4 mois voilà. Tout abandi mwani. Sikoyo aye kozonga. Pona a luka moye ya s'organiser azwa mwasi na mwana bakende kuna. Tango akomi kuna moi possibilité za bien que voilà, kuna quand même on se retrouver bien. Mais curieusement, tango akomi awa akuti mwasi na ye azana zemi ya 2 mois. Yé 4 mois. Il y a 4 mois. Mais tanga ye mwasi na zana retard à 2 mois. A luka longola. Bon ayaki avertisa kité. Ndenge ka izalaka.
amatika bis wa akomi na butu wa mu akuta nini aya pesi ba mbote ba nini tututu na lengana ti akoti pe na chambre akuta na chambre ndi ya moni kwa bakisi nani to bakisi ani ote bakisi na bakisi obela obela nini mais obela ndeni oyisa kinga te tout bon donc amoni mosi a bien te mais pas moi ça que sanza que sanza moi oibika ezalaka remarquable pas basi mosusu abi jamais oyo likameza il faut toke hôpital na butwana insistance moi si moyen résistance pour un peu violent et Cédric encore beti moi mon choro nae allez ndeye banake l'hôpital ke azana retard ya 2 mois mais menace il y a avortement aïe akatani mabe dans le sens qu'il y a té moi si pression à coincer trouble moi quand ça canté ndé moi si ayobio et ça ya papa papa ya Cédric pas beau kilo d'ailleurs c'est OK trouble moko papa kimindako Cédric a vu liché papa a senté moi si ya mwana net yo papa César a senté moi si non le monde boboti mwana moi général mwana mi balé ya père na bino tala trouble moko ya kosakana teke maman ya Cédric trouble pe les choses donc a beti mona na même na ba mbata moko azui abwa ke libanda abi awate mbanda ni mdo beti kasi maman mbanda maman bokila ko mbanda donc na même na bébé wana maman bokila linyamo na été habita msupe zaka ya papa donc maman bokilo trouble Cédric azui lichette alandi papa kimi c'est na ba jeune ma quartier abi ye attendre nyos asi akendeki déjà abombi lichette na tongo nango aketi na musala koluka ko fanda kuna coussin azela papa denge kazo kota abi na OK prison na ndimina ke prison mais ye na barré kaka papa kimi fait musala ayete koto na ndako pe azate place papa zali et banité donc trouble sikoyo maman puisque na kekuna des fois maman zoloba mais bien ka zolela zoloba abi yango na kamwaka ye nani moi si ya Cédric batu chaka été banda koma awa o Cédric soki alinga beta moi si neto atomboka papa tomboki otika ye ni alinga sa nini boti à l'aise ndenge nini mwana bato donc c'est-à-dire ye moi si Cédric aza intouchable pas na papa komekate komekana été même Cédric donc agangela moi si neti amekate loba papa zalate mais ce papa zali obomemingam donc comme ça les mwana ni moko plus que moi après c'est bambongo akipakai bien na mwana na akipakai donc na ndenge ke moi ça kele laté bon siko mwana amona ke ambana mona ke za normal papa zo soutenir ngai po na za na makoki penzate au couvrir nga po moi ça ngazala bien au la ta bien au ya bien tout on va lire à plat nzoka ali akai bon moi ça ngopé na solo na été puisque basi ba bengala ke omoni ebete te nakuta qui est mais azalaki quand même encadré encadré pour que ba sali te mais azole la kolela et puis ba bengani azonge pa na bango siko to sala nini solution ni to ko pesa wana bande ko bosunga dans na zana équation ngane mutu no pekisa Cédric na kata lupango wala papa yakade mais papa zo mona na te na musala pe azokende te Cédric atikali na maman na ndako Cédric atikali na maman na ndako na baleki na ye sikoyo bo bazaka bango misa Cédric na baleki na mibale ya basi yende mona bale sikoyo donc c'est-à-dire trouble koti na ndako ya ndenga jeté sikoyo dernière chose ezali Cédric a décidé oui yazo azo chaye ring aoteka lupango mama pe andimi abi etekama siko na loba nini nga na pekisi Cédric non koboma ete mosi wana aza mosi déjà ya malédiction soko olandi ye kuna ntango mosi akocontinue na papa ou akocontinue mpe nini donc aza déjà moins sérieuse
Bon, on ne sait pas. Tant que papa paye à travailler qui. Au moins, il ça qu'on pèse, ça qu'on gâter, ainsi de suite. À quoi comment la faiblesse, mon robot. Papa paye le col à payer à ça, mais la ganette, à cause de la paix, à côté les maisons, à travailler, aller, à jouer dans dengue. Au moins, bon, aujourd'hui, tanté, oui, bah, moi, si, à sali bongo pour nanini, parce que Kanda, dengue et Joakio, oui, bi cosité que pourquoi moi, c'est andimi, peut-être, à salaki moi, à stis moko, ce qui n'est bon, nous n'avons pas tel signe de l'autre côté pour te cause. Alors, yo, aux agents, tika yake na malédiction na yo, to bon de l'ensemble. Comme ça, nzamba kusungo pona ozo moi si ya bien. Ba faire no keko sala ko na po réussir. Na conseiller ti. O pasteur o malobano o dégonfler ngai. Alobi ka bongo. Ayi malobano o dégonfler ngai mais na o te ka ring. Ngabe so te ka problème ezate mais ko toucher papa te, ko simba te, pour ce que aussi mi. Un, ils ont malédiction pour bêti papa. Deux, ceux qui posent qui s'y est au bomier, ok, prison. Donc, on m'a dit que homicide volontaire. Donc, ici, on peut se retard. On va quand on a 10 ans, 15 ans, ainsi de suite. Donc, et ça la bien été. Il y a le cas nyonso, au mieux organisé, na vie. Wana, ndenge, na calme. Mama zolinga koyo kata et le côté mama lingi koyo kata. Ah oui, papa n'a pas eu côté. Na fana na mobali mais aza démon andoki. Ndenge na koko linga mwasi ya mwana. Pe ndenge nini aza intouchable pe mwana na akoma ke mpoli. Otinda suka basani aboy na ya fani na ye. To yena baseme kinawa benda bika bayoka na kate. Mwana oyo basa négligé, banda ju diplôme d'état, papa linga côté université. Mais mbongo nyos kay pa mona. Est-ce que Zalaka Makamba bongo. Déoye, ce reçoit là va s'aimer qui est. Reçoit ni là va. Nabana. Au moins si qu'on va bilo bongo. Désolé énervé maman na ndengo sakanate. Bon, na calmer maman mais maman vraiment a bilu pangete kama kaka. Ba teka yango kaka. Comme ça, ba ça la soki ndenge. Bande ko bosunga. Je vais mailler soki. Mais kasi nda soki na no wanati. To sala nini? Tout ça la nini. Ba commentaire na bino, ba commentaire na bino. Na ba appel. Nani na ba appel, bo pesa nano ba idée. Pona nga na suki na no na sala nini. Mais pona bino bolobi nini. Pona Cédric, tout ça la nini pona ye. Parce que faut te pona mwana monsieur ake na zemi ya papa. Cédric a fundi. Abiso ka longolize mana ba okanga ye. Ya bota. Il fa bota. Donc, au moins il comme na la police. Sikoyo nazawa na suki wana na vite pe mama to sala nini to suki na ngompe kaka alors te éviter suki bani ko bosunga ngai yango bomoni pona nini to baba ne ko bosunga nga awa wa biso nyonso na maele sili netinga na zanga pour te ke Cédric te ka lupango wana so te ke ngona kanda monga to mso so mabe lupango ezaka po ba luka ba sala papa passe mais alors que papa tele lo zate lupango ni za bango bande ko na ye na ba mama Osa tu bateki wa son place nzuma ezana selemba. So boteki esenga bozonga lisusu na mo bakati. Peut-être ces agata ba libanda ba kasavubu banda libonga bozonga ta selemba po par rapport à milliers ba prix pesara moi compliqué. Mais ça le panga bien. Il bien. Na quoi moko stratégique qui to makasi. OK. Wa su bateki et osa moins de 100 000 $. Ah d'accord. Ah wamba kozonga na bango. Ils appellent munene pe pour ba ipena ano sopeza araba c'est ça 4 portes si ba monga fula wana il y a ba locataire et puis kotoyo ba nouvelle construction papa na tonga bien na carreau tout na ba mur tout il bande au mona ke quand même pas moka ils ont munene pense teka nora teka ka bon eze bele teka papa to comme la suka numéro téléphone ba ne ko ba sunganga o ba obenga yo ba peso mo ba vie na bango et na o pas na moi problème na poto to wapi o zo stressé ana kosa mokili nayo basala nzambe bopesa ye voilà solution. D'abord avant d'appeler sa numéro aux appels na poto aux en problème aux en États-Unis aux en Asie aux en Australie aux en Afrique même en Kinshasa tozali wana pona kosunga bino soki olingi totanga kombo na yote mais likambo yebisi biso poto pesa solution monde ba pesa solution y compris nzambe oyebisi obengi biso oyebisi biso ou osali biso voice oui comme ça toyoki yango tolobi yango vraiment et puis topesi solution voilà nde obengi biso na
plus 243 89 89 91 91 91 91 055 055 plus 243 89 91 91 91 055 055 et puis Yami Balé ezali plus 243 9 9 98 98 17 17 18 18 54 54 soko bengi biso ozwi biso voilà que soki obenga na yambi te tikelanga ata audio ata message ntango okoma libre et nako répondre yo tokosolola nzambe se manifester. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu to sisi na biso émission na biso na bondela pona bana nzambe o bazwa bana bande ko bosunga nga bomoni eloko asuka to sisi na ngo za prière ozana problème ozo to nous sommes makasi n'hésitez pas benga po bato nyonso obolani ba histoire bomona ke fin nango e ozalaka bato nyonso ba ozala solution ate kozala pasi ate kozala compliqué mais solution te ndambo ezomona naka po nzambe otika bana ete papa prière asuka po to clôturer na biso. Merci aux âmes malades olingi ozwa musala ya bien ozana besoin mikanda ozana besoin libala ozana besoin mabota ozana besoin mbongo sala neto simba maboko nanga soko ozana mai loboko moko simbi un verre à mai loboko moko simbi loboko nangai Nzambe na bomoi yo za souverain yo zali Nzambe ya Abraham ya Isaac et ya Israël tozo tato la kombo na yo pe yo zo bikisa zo pesa solution au nom de Jésus. Miracle est opéré. Onction Nzambe lata mayo na kombo na Jésus. Omela obika. Otiana miso emona. Na kombo na malade miso elimwa. Oza na carie dentaire. Otiana munoko ningiso mela. Guérison miracle. Nzamba guéri yo pa peso mikanda, apeso musala, peso mabota, peso libala, apeso voyage, apeso mbongo. Na kombo na Jésus. Maloba na lata nzoto. Na déclaré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Portez-vous bien pour prochaine émission. Au revoir. Pe na sengi bosunga émission. Ah oui, surtout baneko bosunga nga. Bosunga pe musali nzambe. Pour émission za bachère. Et puis tozali pe na bana ba orphelin o ba bandi classe. Ah d'accord. Bosunga pe senga ba compte ya bango nyonso. Na komi na bango 15. Ya solo. 15. Alors nzambe pe akopambola yo. Ndenge o contribuer pona bana ba orphelin ta kolia na bango ndako na bango fona futa kuna zuri retard futa. Na pesa moto ya keno pesa les apôtre Paul. Na pesa ke $100 il faut na bakisa musu lelo. Pona que pesa pona na zuma na zwa ki mo retard. Pona ko préparer rentrer na bango za facilité. C'est ça. Et voilà mais il faut ba compte et tout nzambe. Bango so 15 ba otanga. Bango so 15. Oya suka na yambaki bayaki na mona tanga kombo ezate. Azande kwa zana France. Bon, azaï ndoki. Allez koko na ye. Tout le monde est besoin qu'il est dans n'importe qui peut moi na yimo kazon dima. Ezate ba koseli. Siko ba yene l'église donc siko ndong koko boto kundaye. Siko moi na moya zonga kuna ezate. Puisque mutu nyonso bi il faut ba barrer sous ba barrete bati la ta poisson kufu. Donc kuna azana place te. Papa na ye a voyager. Maman a habite destination inconnue. Donc siko yo mutu nyonso boya. Allez koko. O koko ya zaki likonzi. Nde sali ke to délivrer kindoke sili. Lokola kindoke sili. Allez, il faut sikoyo. Attends. Dossier na charge à Zakuna. Le plus petit, il y a 8 ans. Wow. La commission a bandi classe. Voilà. Voilà. Portez-vous bien. En tout cas, Bandeko Bosunga l'homme de Dieu. On a monsieur Zoya. Tout ça peine à moi et c'est moi. Vous cette émission, vous foutez à ta loyer, à Bana Kuna, toute église. Tout naïe, mon groupe l'homme de Dieu. Pour avoir pour ça, pour la pantalon qui toque, smoking, et cher. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, musala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement.
fonctionnement ya break de break donc épais ce fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga bena alendele na numéro na ye po bo benga po bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça a des jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.